Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie de m'isoler, regret. Neti mozole na sukamboka. Miganyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux, j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyakeru. La Polga. Abonnez-vous tous chez Miguel sur Solo la vérité chez Miganyema. Tous chez Miganyema en massif. Abonnez-vous tous sur la chaîne YouTube de Solo la vérité chez Miganyema. Miganyema. Solo la vérité de chez Miganyema. Bonjour fidèles internautes et bonjour Banamonatier, bonjour Nabandeko tout, appelez ça confiance. La chaîne YouTube de Solo la vérité. Place haute, la Rabino vérité comme d'habitude. Merci Nabandeko tout à Narabiso, merci de m'amourir sur Solo la vérité, merci d'avance. Nabandeko va partager Rabiso, Nabandeko va tirer j'aime, Nabandeko va commenter Rabiso bien. Vraiment merci aussi Nabandeko va conseiller Rabiso pour tout avancer Moussa Nabiso comme d'habitude. Tout ça à Paris précisément à place des Vendôme, oh papa Wemba Yemba. Place de Vendôme et Gotika la Mindele, place de Vendôme et Mindele, place de Vendôme et Gotika la Mindele. Tu as Mboka Oyo Koluka, après Koluka, photo zonga, to zonga. Tu as Koluka Kulutu Achamo photo, poto beta ma solo ya vive la musique, poto beta ma solo ya grand prêtre papa Wemba que ton homme repose en paix. Ve beaucoup to solango awa na place de Vendôme, place papa Wemba Yemba, place de Vendôme et Gotika la Mindele, yango place tout ça enseigné pour moi, ma fidèle ba mourir sur Solo la vérité, restez connectés branchés, donc panza teke avec Kulutu Achamo photo. Papa Wemba bana tika biso, ça fait maintenant 5 ans à Koufana 2006 que ton homme repose en paix, to mi ko beta ma solo na ye. Il y avait beaucoup de relations na H ezala nini ba yeba na nini et les gars nini musique ezali nini ba fait H maramo tout au solongo lelo pour dans quelques jours awa et papa Wemba zo ça 5 ans na c'est ma belé dans quelques jours donc le 24 papa Wemba ko ça 5 ans na c'est ma belé yango to organise place de Vendôme papa Wemba Yemba yango to ye awa na place de Vendôme au papa Wemba Yemba pour na kobeta masolo ya vie beaucoup avec Kulutu Achamo voto comme d'habitude. Merci na Eva Tumba na kati en vex grand prêtre Moutaleki Azate Eva Tumba, merci beaucoup. Merci à maman Philbertine Samba, moi si à docteur Samba. Merci na docteur Samba, merci na venanga Kelly Tsumbu OGF de Paris, merci aussi na Big Tsumbu. Nakata bien te PC mbote na Suisse Big Tsumbu, merci na internet sur na Arabiso, merci na venanga Kale Madova nakata Lyon, merci beaucoup Kale Madova et puis merci pourquoi pas na venanga Yves Mpela nakata Bondi, Moutaleki na Bondi Azate Yves Mpela et puis venanga Cyril Kina Fumugimbango ya forme. Fumugimbango ya forme Cyril Kina. Merci pour tout Cyril Kina. Merci à internet tout rester connecté branché. Tout me ko décortiquer na Kulutu Achamo voto. Toujours à ma solo tout, à Robert Télévision ma solo tout, Maramutu Tala qui tendi, Maramutu Tala qui relation à Papa Wemba et puis to meko solo ma solo ya Maréchal Rive Kono parce que la polémique sur les camicolo dans les réseaux sociaux, la polémique sur les internet entre Maréchal Rive Kono na Papa Wemba, entre Rive Kono na Papa Wemba, être Achamo voto. Donc to meko solo tout rester connecté branché. Merci d'avance de commentaire, merci de partage. On est ensemble, ça bouge pas. DJ Manda Khalifa Nadora Afimba la Martisa Gelingeli Miganyema Gelingeli Sipamana Mabo Miganyema Omelima Sangananga Vandame Maboko Biloko nanga Yedodo wechina kusele na yo Yobila Reza Mutombo Salite Yobila Yadezika Bushkova Salite Yobila Sot Didi Finzo Yobila Salite Yobila Maître Boxis Francis Bokumbumbisi Ayaya Lunda Ana basi bakenda kalunda Koluka kambongo na bango Sasa Dieu na Chikwanza Bamama bapesi Pesa makambo Swa makambo DJ Jésus apesi Mongi Pesa makambo Swa makambo DJ Stuka apesi Pesa makambo Swa makambo DJ Gloire
napesi esa makambo ozwa mafamasimiro franci motoko maria pia mwasi na yo moko sokokosimba ete whatsapp ewo dichekertusena junior amurino makoma basina yo moko sokokosimba ete whatsapp ewo osetimba lusayadio maître Zambia ngeli komanda mulula bokonzazela ngeli mikenema ngeli fidèle internaute bana monde entier de tobisaki bino tozana kulutu achama voto toyokanisi vie bokulu yango toye na place de Vendôme eza place papa yemba ebisaka biso ekotikala ya mindele biso tozonga biso ba place biso na ba Kinshasa ba place biso na ba Kinshasa ba place biso na ba échangeur mais place de Vendôme eza ya mindele ato sali santa na bito soki fait acha contredire nga ato sali santa na mboka oyo place de Vendôme etikali ya mindele eza ya mindele etikala ya biso te mutu mwindu mota comme ça place de Vendôme ya ninge papa wemba lona c'est non papa wemba dit toza a pour na kanisa fait beaucoup atika biso ça fait maintenant si je me trompe pas arok ça 5 ans na sia mabele ba amna pe manakimia kulutu achama votre bonne santé kulutu. Ouais, par la grâce de Dieu. Ouais, nazana bien, très bien, je suis en forme. Ndenge kaka olobi wana nazana eloko contredire te. Place Vendôme ezali patrimoine ya mindele. Vous comprenez? So tali ata bato azawa tout. Eza mindele na mindele bato mwindu tozaka so 3 so 4 seulement. Yango moni ndenge olobi place Vendôme ekotikala mindele papa wemba na Nyakos bayimbaka. Eza place où il y a beaucoup de souvenirs, plein de souvenirs pour nous les blagues quoi. Donc voilà. Nazaki ne sengotango proposer que tout ça l'émission à place Vendôme Nandimi parce que ezali une des places papa wemba zai kolinga mingi. Donc je me rappelle que patrimoine ya papa wemba ba montre na yi ya grande valeur ezali wana na ngam na ya kotika yi ngape mna lakisa yango na tokokende ko filmer yango na banque wana ezali wana Crédit Lyonnais o batika ka ba bijoux ba biloko ya valeur via lakisa ngai patrimoine na yi abi bato akatsanga na mbongo te mais tala ba biloko na zanango donc ve achango c'est biso papa mbazaka na lar azarab na lar pamba misi ya Congo pamba misi Congo ba na lar o moni tango biso to ya awa ba montre na ezaki na Kinshasa tango lakisa ngai na kini ngai je me papa ndenge yo vanda na ba montre yawa soki lelo ba koteli yo obi ko perdre richesse no nyonso ba économie no nyonso za na ba biloko yo vraiment il y avait des montres de grande valeur ba Philippe Patek ba Rolex ba Piaget azaki na montre belé na ba montre misusu en or vraiment ba kabela kaye na voyage moka kende na Canada un richissime homme d'affaires canadien après ça il montre la valeur ya 1 500 000 dollars américains alors tant que Alexinga je lui proposé na bino ngai moi ba montre na zanango vie et vendaka na place Vendôme na banque mo ezali wana Crédit Lyonnais soko lingi to matana ba montre a poto ngana otika yo ofuta 180 to kende wana pe wa yebisa yo 180 € par mois alors ba opesa yo code na yo code na ye na kese za na loboko ya mwana na moko ya mwasi ba na habité quelle fille donc ba montre na ye ezalaka wana habité après sa mort si bana na ye na madame ba retira ba montre wana donc ezalaka et cause à propre ba montre ba valeur ba combien nyonso ba montre $12 000 hein 12 millions pardon 12 millions de dollars 12 millions de dollars vous comprenez hein pour papa mba kufa pauvreté non kolandaka bilobela te c'est yaza numéro 1 ya artiste congolais vous comprenez oko bisanga te ke lobby fali tango tour na ye okoka o ba ki fali atiki rien parce que azwaka ba cadeau ya ndenge na ndenge même ngai oyo nazwaka ba cadeau mais nazana ngai star te mais nazaka ka un narrateur mais bato atindelanga mpe ba cadeau ya danger et bongo niveau ya ba papa wemba ba Koffi Olomide
ba faire rigola bon na le number one camarade na yo Fali azwaka ba cadeau Héritier Watanabe Fabregas azwaka ba cadeau hein et wana eza yo moto kotuna bango est-ce que bino pe bozana ba montre ya grande valeur nde papa wembatika parce que le vieux mon votement a confirmé que na place wana tokokende ko filmer yango okomona ke na kosite ba ko soki awa ba déposer ba bijoux à grande valeur ba biloko tout ya valeur mais idéologie na ba montre le loto mona mutu au salango toujours mona parce que papa Mbappé on so ba montre ba ndo cabinet ndenge zoloba to bonde ko mona vraiment n'évite sira papa ba snap ezaki na ba partie te eza lelo ba sera grand ba réseau mais lelo Fali a somba ba montre n'évite lelo so ko mona combien de montres à valeur Fali poupa eza ba idéologie a vie beaucoup to eza conseil ko pesa bena ba ndeko mususu ba musicien ba bomba mbongo na montre eza conseil moko bien kaka ba musicien te même yo ozana kati ya presse okokuta pena mutu muso alingaka yo ape so babiloko ba montre ba grande valeur babiloko ebele ba bijou à grande valeur hein neti ba télé moko ngana yebi na loba te so na ngoto na ngote babenga obeo télévision na tanga na zwaki yango ezaki na 27000 et 27000 euros mais télévision kona obeo ba congolais ba yebi actuellement télé wana et mataka prix chaque année. C'est-à-dire, ceux qui ont 10 ans déjà, ceux qui s'agissent de voter qu'on a 40 000, BO Batoye, Bibana Pota Solo, Bayebi, qui m'a voté le Camboya Télé, on a 27 000. On a 27 000 euros à l'époque, 2002-2004. Bon, beaucoup là, qui bien belé, on appelle ça les biens, qui bien à belé. Vous comprenez la grande valeur. Hein? Bon, mais vieux Achatoza na place de Vendôme, place de Sénat moment. Merci de tout Walanda Bisso, merci na bande tout baza connecté branché na Sola Vérité TV bo s'abonner, bo partager mission. Mais place de Vendôme eza tout entouré na ba marque ya griffe ya makasi, na mona Rolex, na mona ba Dior, na mona ba Louis Vuitton, na mona ba Chanel, na mona ba griffe belé ya makasi eza ba diblo eza tout entouré na ba griffe ya makasi oyo tokolo walelo eza na temps ezala être ba prêtre ezala être ba maman ezala ba papa ezala ba grand star ya monde et signification ya la place de Vendôme et la Xaranini place de Vendôme place Vendôme DT place Vendôme ezali patrimoine ya mindele ozo comprendre ba français ba sala eloko na bango mais place Vendôme ozo mona bateka yango o nyonso zoma ba immeuble nyonso ba saoudien bato asomba roi ya Arabie Saoudite oti kokufa ye mutu asomba parti omoni à part ministère ya justice o nyonso etikali basomba yango neti montre Jagger le culte wana ezala bango bakolo bana likolo premier étage deuxième étage troisième étage na se ba loucher ba magasin bango ba locataire mais parti nyonso tizwa oyo basomba yango na ba saoudien donc eza eloko ya mindele bakoti ba million na ba million de bateki yango wana na côté kuna tout était kama vous comprenez donc ezali patrimoine neti pa biso toza neti na ba quoi qu'est-ce que je peux dire na Congo na mona appelé ka gravité penza oyo tokoloba ke ba congolais batonge eloko ya danger oyo ezokotisa lar na moni yango te bon voilà donc ba même ligne abiso to ba même ligne ba hôtel na ba ana Kimingeroya et Kimingeroya na ville on a biloko pe ndeti moi ekoti moi là na niveau Congo Congo là Congo ka bien yango eza na vierge et comme isanga na ba président ba yaka ngoko balobi ke za vachement riche baza na tente ya kotonga biloko ya modèle oyo bana ngote ozomona ya ke to ba galerie ni galerie ba galerie ni wa ba galerie wana bilo papa wana oyo galerie wana oyo au moins muto futela ngo 2 millions ne ba baza na boye azwa kaka moi 20 mètres carrés mais 2 millions à futaka ba Iblo ba Dior ba donc ozoma ke ba grande enseigne ba toazawa ezate o ba maman moko ateka makabu mpo na galerie présidentielle okuta mutu ateka makabu me azwa place
Hein, donc, on a fait attendre sous $200. Donc, on est un peu en retard à 200 siècles par rapport à Mindele, quoi. Donc, voilà. Ozo Kitambo Katendeng Olobi, Papa Wemba, ba place est belé Faroyemba, Aroyemba play Champs-Élysées, Aroyemba play Trocadéro, Aroyemba play Saint-Lazare, Aroyemba ba site na France, ba place na France et Kitoko est belé. Mais pourquoi Papa Wemba apona Aimba place Vendôme? Et ça là qui va boire quel mutu, va boire quel mutu. Mutuana azai koya awa, mais ça n'a rien à voir parce que bango bakaisa ngai d'après ngana monaka nzembona na mayelo ngazango ekotanga te puisqu'il y a boutique d'habillement ya liawati. Il y a aucune boutique d'habillement autocollo balelo ke tala boutique boye bon le quoi congolais balela yoji ama moto azawati. Ozomona mais tamba ba weleli Etienne Marcel basomba kabiloko nyonso po balobaka on balire hein namoni te pourquoi batiaka place Vendôme il faut balobaka côté kuna po nani Etienne Marcel ezali ezaka comment on nini place de la Victoire voilà bango ekoloba place Vendôme alors que ba jeune balela kolata na muto babwakelaka wana azao kenene Etienne Marcel ozo comprendre ayaka wana place Vendôme te awa ezai pas na bisote ezai pas Mindele uzomona mutu ya mbongo ya congolais mema ye awa aosombelo côté uzo comprendre ba montre le quoi Philippe Patek kokasate Philippe Patek otomona na galerie Lafayette oza ba ya cher ba iblo ba nyonso moni ba chômé po eza entouré on a ka ba kombo na zotanga voilà donc ezaki moi ba sala moi confusion par rapport à awa congolais. Namona 2 ou 3 fois j'ai accompagné des filles juste pour ba osomba parfum esili mais namona te que congolais penda bolongo aye ko somba wana mona ngote vous comprenez bientôt 5 ans papa mbabana tika biso bientôt 5 ans 5 ans passés nini okolo pona bana vivre la musique pona ba mourir nyonso balinga musique papa Wemba parce que papa Wemba aza vraiment ngana considérer que azalaki star moro stylé donc ezana bato mosusu basepela na musique nete mais basepela na façon d'habillement na ye neti nga na okufa so papa Wemba alati all star donc na bana sepela soki alati all star convexe donc ezana bato mosusu basepela ndenge ayembaka te mais basepela na habillement na ye ezana bato mosusu basepela ndenge ayembaka te mais basepela na kobina na ye ezana bato mosusu basepela na papa Wemba kaka na charisme parce que lelo bato balobelaka charisme bamisie congolais mingi bayebi charisme te mpe mingi bave na biso bamisie bana charisme te papa Wemba azalaki charismatique azalaki moto litutu te azalaki moto akokanga kanda te azalaki colérique te na bato mais azalaki charismatique elakisi te ke soki moto aya pa na obengani ye te wana ya charisme te papa Wemba soki avandi osentir moto avandi charismatique nayebi te so nazokosa viage. Oui, papa Wemba c'était l'artiste complet. Il azalaki vraiment charismatique, trop charismatique. Vous avez mon charisme ezalaka na nzoto bilamba eza kozwa vie hein au moins quoi petit na acha mon vote c'est un charismatique so talinga c'est papa Wemba ozomona tanga na telema kana ozela yo batu so bazotu na aux artistes ngabite oh mais ta façon de t'habiller là c'est vraiment comme un artiste comme l'artiste congolais qui est mort là papa Wemba je dis mindele bazwino ba photo kando latino simple parce que lelo lati simple on lati ba sopa na te mais mindele bazwino ba photo ba autour so musicien c'est du charisme c'est votre style donc vraiment papa Wemba c'est un vieux que j'aimais beaucoup et yepe alinga kinga mingi nakolo ba muto aza musicien te mais avoyage na papa Wemba mingi netinga azate et oyo alala na papa Wemba mbetu moko 3 fois sans gaz à la musicien ezanga ozomona ebele baboyaka mais ngano tozaki na Luanda wabike yaza kola na papa Wemba chambre moko na Belgique nalala na papa Wemba chambre moko ngana voyage na papa Wemba biso mibale kaka tokei on a un souvenir nanga nazolobo na na papa Wemba parce que vivre la musique c'est une école hein c'est une institution il y a que les personnes qui changent ndenge moka lobaki ke vivre la musique et ça de génération en génération parce que namoni
na liwa na ye atikalaki na ba papa yoyo ça dit bana na biso. Alors biso pe to lekaka na viva la musique. Donc j'ai eu la chance ya papa wana accepter nga adopter ngai na voyager na mingi na zala na mingi na sala na ba clip sans que na zala musicien. Avant sa mort na kasi dernier clip na yenga na sala na ye ya clip de mais publicité tout ça la biso mbale ya maison ya bima ya ba italien na kin. Une année après le vieux il est parti. Vous comprenez? C'est ça message dini moi le bato biso assez belé ndeko na Willy Musheni code mondial code ya mboka ya Willy Musheni patron de patron to pesi mbote alors na biso na musika question c'est ça lelo oyo après 5 ans papa Wemba message ni rose là très capital pour na ba fan na ya vivre la musique na ba fan papa Wemba. Tous les fans ya vivre la musique na senga bango eloko moko. Ça fait 5 ans que vieux a Tikibiso. L'État a promis à Kosale la papa Wemba mausolée en tant que star incontournée et incontournable à Congo. Mais 5 ans il qui bazo yi babambo na bango, ba tonga banda kuna bango, mais personne a pensé à ça la papa Wemba mausolée. Mais na senga toujours na ba congolais. Mais congolais mutaleki mote amabe na mokili congolais azati. Soko lobi lelo na bande kona biso que papa Wemba biso banso ba fanatique à papa Wemba to bimisa 1 euro symbolique. Tout cela mausolée. Papa Wemba na ba fan partout. Et kozaka ba congolais te. Ba africain musu ba kotia ba 1 euro, ba européen ba kotia, ba japonais ba kotia. Mais oko ya une initiative bango azomona ki yonde ko bénéficier mbongo wana. Vous comprenez? Même famille na yeba ko ya ko telemela yo. Vous comprenez? Yango moni sala mawa. Mais na senga toujours na ba fana beaucoup ya papa Wemba ngana benga ele nkuru. Vient nga tous les jours que bana mai. To sala moi collège moko. To tche 1 euro na mutu nyoso. Bon ba na États-Unis ba sali pe collège na bango. Soke ko bimisa kuna. So ba na États-Unis ba za 2 millions. C'est-à-dire dans $1 et que ça là 2 millions de dollars. Ce qui toque na London, ce qui ba bande no bazala kuna peut-être 1 million. Na 1 pound et que ça la paie 1 million de livres sterling. France pareil, Belgique pareil. Ça dit tout ça la viana maman na mausolée. Mais volonté ya bana mai motema mabe ya bana mai ba mona ka neti kake mbongo wana mo voto loko pesa idea banda kala aluka amvua manango ke boyo sele neti ba sele Kinkester mozwe na bandundwa mona kyong na moni ona otema na yo kyango uzomona eza mawa parce que soki génération oya biso lelo to tiezolo likolo likamane leki mutawasala ngwe sute otamie bana mai bozala na motema ya bolingo on lance message na banani yo bino no ba encadrer bino ba petit avocul boze belé to na président Chiki to Mushashino to pesembote to na ba nani ba ze belé ba petit papa ba musuba kombo kimaka ba ze moi trop bino ne se mi bo s'organiser bo ça dit conférence de presse bo ça dit annonce. Bon, là, si votre projet, après, biso to na ba 1 euro na biso. Moi, je parle. Moi, je parle en tant que pur petit à papa Wemba. Oyo, alobi ka mona chana papa Wemba te akosi. Vous comprenez? Ngana Zoloba, en tant que pionnier à Viva la Musique, j'étais au début de Viva la Musique. Vous comprenez? Soko kyotali Amazon. Ago sote ye aza mwana ndako oyo. Amazon azali pe ko lamba. Ngala vandi na beaucoup pa ya tie damage tolé. Soki pe beaucoup la alite batieli ngana petit frère propre ya papa Wemba akufa boke shungu. Omoni bana papa Wemba ne bazana ba yebi ngate ke na poto ba yebi nga o babotama ngana mona jonyo ndonde ga botama na kin. Vous comprenez? Bon ba et puis belelo na poto bana ba yebi ngake bazo sona oyo penda
papa leki na bino akoli na biso ensemble omoni neti leki ya papa Wemba ya mobali vous comprenez comment il s'appelle Kombe Kiminga allez surtout na bate wana ya pale akona bubul moi si na été ba monanga dans lopango tozala bayana biso msusu oyo tobeka na bango ba notable vivre la musique mais baza batu mabe ya kosakana te ndeni batu wana bayebi ba vrai o bazaka na vivre mais ba vie ba koma wana poto na yoka moka zobeta bia mais histoire c'est salama histoire ngo salama na par rapport à quoi po yo zala kinanga yaya moko aza na tanga komona ete akufi na ote aza notable à vivre ngana ye tozwaka toketi na la voix d'Isaïe so Wemba kobeta na vis-à-vis toke kofute pa mateta kanda 4 Zaïre 4 Misaïe to futi po mateta kanda ça la publicité de lundi au vendredi parce que y a toujours 5 publicités par semaine. Asali moko na tongo, asali moko na pokwa. Mais yaya tato koma na poto, ce qui peut complexe, so ndenini, akon ko bisa bato ya kuta na bangwawa ke te histoire salama bangunde. Obi ke bakolo histoire. Bakolo histoire. Obi ke yaya wana pendako so natalié, naza intellectuel, na boya otanga komone pa akon opesa nga colère. Nga so amoninga. Apesa nga mbote kaya ya local, petit nga neni. Mais vieux wana yebi ke wana petit a parlé. Vous avez comprendre? Donc ils ont mawa. Alors lancer message logo to yambi yo, était que petit à papa Wemba, ba master papa Wemba ba otala yo, bana papa Wemba ba otala yo, ba fanatique papa Wemba ba otala yo. Bat basé belé ba otala yo na profiter na stelo pe Freddy Asungani na kata bela otala biso lancer message est très capital pour na bana vivre la musique vision pe projet eza nini après 5 ans papa Wemba parce que jour pour jour todo Kennedy ze ya koma papa Wemba pe sa mausolée omoni na pesi Freddy Asungami mbote belé c'est mon jeune frère Freddy et pas Rosali Freddy Asungami ba mbote belé il y a sa génération wenge. Profitez de Fiston Manissa, grand garçon, tu peux s'émoter, bana machine tourner ensemble. Omoni, après 5 ans, papa Wemba, surtout ça, les lots côté, c'est fini. Parce que, génération, il y a vivre à la musique, il y a souka, ngayeyo. Vous comprenez, bah, il y a vivre à 16-17 ans. Tala âge dans la commune, au Kalaté, au Koksa, âge à papa Wemba, au Yakoufelaki. Ce qui est là, biso to yokanike, tout ça les lots côté. Génération abino, yosa génération, pas même wenge. Yosa génération fali. Non, ma papa est bétaliote. Autant comme on est parce qu'il y a sa star. Mais tu contribuer, rien n'empêche pas de contribuer. Voilà, les jeunes vont contribuer. Il faut biso mikolo, to contribuer. Ngana yoka passi. Ce qui dans Zalaka, Nambongo. Na ben so na zaki na mbongo neti le king de Kimakuta Riveko le maréchal grand prêtre papa Wemba mausolée deuxième année après ça Riveko ba ko salade aza soit disant petit à papa Wemba mais aza na l'art ni manifestation yo to comprendre yo pour ma bende ba grave ezate soka sisi makambo ya Nyarkos nga en tant que manager na ye na koki koyebisa ke rive sali la papa Wemba pe parce que bana vivre là barondima Riveko no azana mutema osunga azana mutema osalisa po azana na papa Wemba ba photo chile bino ba photo likolo ya maluba na biso ya image ya parmi des petits de papa Wemba ba depuis Riveko na zala à cause de l'amour on a osalisa mais est-ce que bana vivre là ba master beaucoup est-ce que ba permettre parce que na King Kester ya Nyarkos awa pas ça la kaka tombo ya pamba. Et comme on a trop ça, on est bon, on est là, on est ça la nuit. Est-ce que bata viva au CP là? Bana viva, non, bana viva. Oui, baza bana viva. Parce que y a envie de génération en génération. Mais bato va protester kawana, baby papa Wemba la poto. Ils n'ont jamais approché papa Wemba la kin.
Vous comprenez? Sur le bien que l'accent à photo est papa Wemba na kini. Il y a année 77. Moi quand l'accent mais ngai so bien na ya na photo. Mais ouais arrive peut tout le monde maréchal arrive qu'on y a tout le monde. Rive Kono ba photo na papa Wemba parce que Rive Kono aza le premier jeune. Alexandre ba photo le kelangai. Yena papa Wemba na 79 na vis-à-vis ba simba ni loboko na loboko. Vous comprenez? Rive Kono ye awa na 82. Na février 83, papa Wemba ke obeta concert na Suisse. Bato accompagné ba Rive Kono. Ba Rive Kono et depuis ce jour-là, Rive Kono aza lokola premier jeune. Papa Wemba tango ye. Kozonga na ye asalaki 3 staff ya Viva. 3 présidents. Rive Kono, président Viva la Musica na Suisse. Dido Senga, président ya Viva la Musica awa na Paris. Yana ngai oya propre makasi nani Charlie Mboyo, président Viva la Musica na Belgique na Bruxelles. À l'époque tous ces gens-là n'étaient pas là. Vous comprenez? On va le balayer qui va comment contredire ma solo. Ça dit Rive Kono Azambo Paya Nakacha Viva la Musica. Il n'a jamais été musicien de la Viva la Musica. Là, c'est vrai. Azaki caché moko lokola Kofi Olomide, caché moko lokola Abebali Pordo. Ça dit, Bazaki, Kosal ba featuring na Papa Wemba. Premier featuring na Papa Wemba, salami na Belgique, nande kona wana ya musicien mususu, ya Suisse wana. Asali évolution hein album aliboso avec ça deuxième album oyo nani nabusa comme à titre nango et salami 2 mais Rive Kono azam pa papa Wemba a passé 1 mois na Suisse Suisse ko malili a dit do senga yelanga mantoko aloba yango boyoka. Tant que vous avez Suisse avant de pas arriver. Parce que boya ngana suba appel fait. Ngana suba appel ya bana vivre la musique va singa fait acha kosio mingi. Papa Wemba za grand prêtre. Ndenge ni orela na ndako arrive Kono si longtemps na Suisse ba hôtel à danger ça. Papa Wemba tango abanda ko ya Suisse abanda ko na ba hôtel. Ba lui kotono ne tozo ko c'est papa Wemba makam. VH pour ça moi 10 millions. Pardon na ligne biso yo hein. Obi ke ba garçons sont des aventuriers. Papa Wemba tango yakawa. Papa Wemba tango yaka avant de pas dire de senga toi avant de pas dire de senga te ba hôtel ya laki de pas wana na Pigalle poni Papa Wemba ke no vanda kunati Papa Wemba na Belgique a comme là na ba Brabant ozo comprendre Brabant ezalaki ba flat ba premier flat obiso ba congolais to ba ke zaki na Brabant Papa Wemba za comme là na Brabant ozo comprendre na Suisse tango wana mbongo ya Suisse ezaki makasi. Vous comprenez? Soko zana 100 francs suisses. 100, je dis bien 100 francs suisses. Ezaki na 3900 francs français. C'est-à-dire à l'époque bafa na papa Wemba ko permettre papa Wemba teke kende kolala na hôtel ya cher ndenge wana. Au moment riva zaki na ndako. Nyarkos, le grand Nyarka, Adrien Mombela, là, n'est pas arrivé. Pour moi, il y a un peu ceux qui sont en Suisse, les gars pas arrivé, c'est que ça qui en Suisse. Il y a des images. Togo komiko sakate. Vous comprenez? Batunusu bayaka kowelisa. Ndeji na jana na loba. Owela mpifo, owela nea, owela mpifo. Tinana, ça dit, ozo la pifo pona nini. Pose la kana histoire wana te. Nazo so na komba. Maréchal Rive Kono bongisi nini après 5 ans passé Papa Wemba. Malgré tout ça na ba Covid, tout ça na maramé belé, ozo de kilabiso malade des belé. Ndeko na yo oza na possibilité de to loba ne ozo loba ki azana capacité au sala mozole pour na ve beaucoup. Maréchal Rive Kono na Suisse to pesi mbote, to pesi ba na Suisse tout mbote. Au bon na biso à ce net moment. Bobongisi nini, soit si ya bongisi nini, yo za manager na ye Rive Kono Maréchal. Après avoir kozala kovanda tamula ina Papa Wemba, ba yemba na Papa Wemba, aza parmi ba petit avec beaucoup.
à organiser nini ata pour 20 personnes ou soit manifestation soit conférence de presse ou soit kosangisa moi bato na Suisse wana parce que tu as vu qu'après le 24 bango tout baya na Paris mois prochain pour un message au PC sur l'émission et au temps les conférence de presse aux à Paris mais le 24 ba bongo nini pour na bana tout à l'heure na ba live na ba Facebook et non rive ko neta ke petit à Wemba après 5 ans papa Wemba tala organiser moi loko boy akutani si bato pour ba kanisa papa Wemba et loko ngana zo beta c'était yango yo pas sur rive azoka ya liwa Nyarkos ya liwa papa komoko yena Biga Nsumbu kuna oh Biga Nsumbu to pesi mbote ba ko recevoir ba compatriotes na biso ba congolais il y a des partout na Katia Suisse ba ko rejoindre bango c'est un monsieur bien organisé structuré et tout a invité Batou à louer salle parce que bango kuna ba fungoli nani confinement ba comme déconfiné Batou akoza kuna mingi moi aussi j'allais partir mais vu que nana ba rendez-vous nangai lundi na médecin nanga je peux pas bouger vous comprenez mais hasard de tout cœur il peut le faire ce ba congolais message on a passé au lobby président viva la musique il est pas bangaka Shikito Mushashino bangani ke aloba ke oto ya to chenero ne boka saka olia mutala confesse mutazati na bino tout bato papa Wemba bato lokola je prends un exemple typique que moi je considère lokola pire frère ya papa Wemba Opalanga Tozugi Poli Kinkufi bon baba ebi Opalanga te ça veut dire que Polidor Onema bato wana baza na amour soki bapesi bango 1 euro wana baluki caissière ou caissier moko ya moto ya malamu mboka ekomonana baolia na bawango te tel que nayebi nga bato kutu nali kosaproche te po une fois bamwenga na oti angola na ye na mbongo nde nayaka nango mbongo ya papa Wemba ya wana ashaosala yango succès nakolinga te mais napase ka message bo baza na bolingo nakopase mpe message yango samedi après église place tokende okutana na obwaka mwa message 1 euro symbolique eza eloko ekosa mutu pasi te mutu nyonso ba video wana yo mpo kozala ya yo batalaka au monde entier bakotala bade mpe tosabe bakotala ke avec 1 euro symbolique tokoki kosala mausolée ya papa Wemba okomprendre le gouvernement namoni bakomi incapable bino mo bafanatique bozwa relève ya kosala gouvernement ya Congo soni les deux présidents de la République basali rien alors pourquoi petit peuple a kosala ngote pourquoi tozela kaka gouvernement biso pe tokosala ngo message nanga eza clair nyonso bayebi ke baza viva la musique et viva la musique c'est de génération en génération première génération viva la musique ngai yo nakomi tata mobimba il y a aussi génération bana mikelo kwa ba trésor ngando Cyril Kina Jansi Mayasi par rigueur Rifa Malenga Rifa Malenga nani Alino Sene ça va menga para français papa français ils sont là tolobi 1 euro symbolique mais musu ya motia malamu akopesa pe 100 Patrick Meka ombre jaune chinois les Paris voilà ba chinois tout ça biso tolobi 1 euro mais au moins na bango na nde dépense ya somba bilama na ba boutique oyo soka longoli peut-être 100 euros écoutez rien. Merci VHA, merci pour respecter rendez-vous n'abisso comme d'habitude. To kutani awa na place de Vendôme, ni papa Wemba lobaga etikala mindele to komi na suka ya interview n'abisso place de Rosana Kolutu H ma voto. Merci beaucoup. Merci de internet tout baza connecté branché Willy Moucheni code mondial incomparable vient n'abisso. Yoza le rôle là. PCP na bien. Pour toi rendez-vous na V. Photo kena yo ça me voto pas grande ngana Willy touti musika Willy Moucheni tozaki na Luanda tozaki na donc vous allez à Luanda fait Willy oh oui na 90 90 j'étais avec Willy Moucheni azawa na Zolanda Koda Mboka Bogar moko boye azbeba kate toujours beauté na beauté donc yena papa chéri toujours
pareil, beauté na beauté. Voilà, donc tu as rendez-vous, dans quelques jours. Rendez-vous, on a vu Kulutu Acha et aux Alabiens. Partout. Nabi avant na Limoges, pas Limoges, nani. Mboka moi à côté Anzela Lyon kuna. Et pas ça mayonnaise. Dijon. Azana Dijon. Code Mboka, code mondial. Na pesi yo na mama na bana. Bambo tebele. Les qui n'ont pas mbali bozala kuna. Bambo tebele. Mais toujours les rendre les cambo à mausolée. Vous comprenez? Naïbi que samedi peut-être au Gozala. Ah voilà. Et pas tout ça là messe. Mais les cambo à mausolée. Yo le kokende qui chasse à télémé la vie soit à kuna. Pour yo ça. Oyebani koleka kuna nga ba ebi gati. Ngas na kola de ba kotoyo. Na kola na Luanda. Kinshasa za makamna ngati. Wana makamna bino. Zwango pela à cœur. Pour ça li sabatu. Au pesa kabak. Ba chroniqueur, ba chroniqueuse, on peut savoir bambongo. Pourquoi pas au quoi aider biso na likambo ya papa Wemba, au sal neke ba journaliste bayaka, on peut savoir au moins quelque chose. On peut savoir maman Mickey. Ba lobeli likambo ngo. Oui, musheni te sibino azalo ko l'échangeur code ya mboka. A olongwa raté. A olongwa raté abeda sho okende. Mais Willy musheni okende te. Po aza mutuna biso code mondial 243 Willy musheni. To yana ve rendez-vous na photo ya na VH. Tant on a d'autres pas colos, VH après qu'on a d'autres pas colos pour voir que n'angola kalamingité et au salaire bien na kata avion azo kanisa Willy Musheni na kata avion ça la bien. Merci Kulutu Acha au remixer bateau balingara yo bon ba dédicace pour to komina shuka. Yo bima liste yo faut liste bima Big Antsumbu tu sais bino les premiers mai. Les premiers mai avec Maréchal Rive Kono avec Général Defao nouvel titre est arrivé il y a Maréchal il y a Big Antsumbu Zobima avec Général Defao. Donc, nouvel titre, vous allez connecter branché. Après Awa, après conférence de presse, oui, que Salama Awa na Paris arrive Kono, biso, tozo banda studio, na toi Nzembo. Tu sais Nzembo na yo? Nzembo nanga. Na nani? Nzembo ya nani ya nani mutu ya nani Washington grand pays. Et puis il y a Jancy Mayas, force italienne. Oh, Maréchal Rive Kono, c'est Jancy Mayas. Il chante son petit frère. Baba cousin, c'est son petit cousin. Bon, toi Nzembo, ils ont un studio. Baba Nzembo petit Kali, pour ça 12 chansons. Bon, le col a deux Sebimaki, 3 P Kalate. Donc 7 Koti Kala, Baba Lingi, Baya Basolo Linaye, ou bien Basolo Nangaye, Oche Pakola et Pakola Minayo, Bayembiyo Nengo Kolingela. Ok, voilà. Mais banga po Eva Tumba ta biso na Vex. Eva Tumba na Vex, mutaleki yo azate. Yo za deux fois te. Eva Tumba na Anvers, Antwerpen, mutaleki yo kuna. OK, no mariage na ya faut que nangola. Voilà, na ozala. Eva Tumba, na ozala ngano to ba imbule bele, veno ya saper, ya ozala. Tala na mutazongi la kosim deux fois te. Okuna mbalono zwaki nanga otunite hein. Na kotuna na nega suka, kotuna. Fona la kisa. Lakisa déjà. Ozani. Oyo Gabana. Na taille vesto. Vesto deux fois. C'est Gabana, suka na ngaya bilamba. Oyo kutokolata ineto ya mike, mikolo tolata bakosima mike. Donc pas grande acha mo photo, asa la kisibino, hein. Donc deux fois te. Lelo, je suis Nabete Bino Berluti, Boyebi Berluti, Angoyo, et Kotipe Gabana, Gabana. Bon, voilà, donc il vient à Bino, un des meilleurs sapeurs, Papa Makei, Botikala dans la chambre vote. Oya Sola Mabanga, et au Sala Soula. Il y a tous les temps de tous les jours, Nabandi, Nabana Bassi, Nabandi na Maman Mokonzi. La première dame de la Louvière, Yaladine Tefo. Et puis, capitaine Yachani, Lakis Mola, na Canada. José Mondele, le vieux Gaulois. Felico Bilele, en direct de Luanda, mais à Koma Awa. American Woman, Mamita Maliba, la maman de Diana, la fille du colonel. Eric Tola, l'empereur na Belgique. Washington, grand pays, 4 brassards. Godard Kwanza, le full mikiliste na London Beach. Voilà. Le king de Kimakuta,
toujours dans pointe. Bigan Tsumbu, les jeunes premiers. Azolata, Azotonga. Yoto Bosana Kayote. Les princes de Kimakuta. Les Kia. Kimakuta Yemoko. Tobosani Yote. Donc, Batunangai Bagowana. Nabo sanité. Mambo de Dublin. Nabo sanité. Un moutete là au Japon. Nakozala Nabino Mibale. Après, Nabo sanité. Famille Nangamoko. Houston mon photo, mon premier fils. Voilà, Nangola, Baotala, Roi Bilamba, Otala Yo, Weston et Chifundu, Mandela, Weston, Odilon Swana. Et puis, Nabo sanité, oui, que tu vois ça, Moutomo, Venaye, Moutassoum, Langabi, Akabiangam, Bongo et Belé. Hein? Moutou Akabiangam, Bongo et Belé, et Belé, et Belé. Hein? Moutou, Nani, Ndekoya Obama. Ah, Ndekoya Obama, Nani. Kombo Kimi, mais à la prochaine, tu vas récupérer. On est ensemble. Kombo Kimi, on est Didier Moussouaïli de Obama. Didier Moussouaïli de Obama. Nabo sanité. Blandine. Blandine, Maman Nabana. Bambo Tebele. Didier Moussouaïli de Obama, on est ensemble. VH, merci. Merci VH, merci.